Anthony Blinken akomaki lobi na ndelo ya Ukraine o mokolo mwa 13 ya bitumba epai akutanaki lobi na mokokani wa ye ministre ya mambia bapaya ya Ukraine pe alendisi ye. Secrétaire d'État ya Amerika akutani pe na président Emmanuel Macron ya France sima na kozala na bikolo bisusu sambo na tina ya kokoba kopesa etumbu na Russie. Anthony Blinken na Emmanuel Macron bandimi kokoba kosangisa makasi na bango pona komema Iran kondima na Vienne kozongela kotosa ndelo na mayimatali nucléaire. Russie esengi États-Unis kolakisa ete bopekisi boye bokobebisa te boyokani ya Moscou na Téhéran. Moko na bakambi ya mambia bapaya ya États-Unis alobi sika gazoduc Nord Stream 2 ekufi kolanda bopekisi ya gaz pe nucléaire Amerika na Allemagne bazui. États-Unis ekebisaki kala ete Russie ekosalela gazoduc eye lokola ebundeli ya géopolitique.